eza mabe tangu yo zo beta soki oza mwasi olinga olata sengle moko boye emonisa tatouage. Donc c'est pas azalaka esika moko te. Tout ezalaka kaka boye. Tant muta mabe akotala déjà ye pa koluka atie eloko moko boye ya mabe kati na ye. Ke mingi musicien lokola linga ke mingi abetisi tatou wana ye pa kolinga nini abetisa ngo mais ya yebisa sinango te. Mais muta mabe tango komona déjà ayebi déjà ke eza boye na sani na kota. Eza na sini penza ya mabe. Donc atia ye mobali mais atiaka tatou atiaka taille basse batu ba mona nini sini wana. Ndenge tatou mutu nyonso azomona ezotire mutu nyonso aya liboso na signe ya sirène ofanda na ete parce que signe wana déjà ezosani ezobenda yo mama oboti mwana na yo olatisi ye mayaka ezwa taille eza mabe kokabola taille de kolba eza mabe makasi papa nanga eza mabe kolo to mayaka nzamba aza na posa na bino. Amen. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na ba numéro oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 pona ba terrain na biso eza ya kobangela te. L'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu. Cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Ah, cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Shalom libota bana nzambe topesi nombo temeli bisika kozana banda kwa bino ski na ba téléphone je crois bon peut sur confiance na chaîne chez sur télévision na émission pour des stars mission to yeba ko yamba basana na nzambe ya baspe mibali ou pinzamba za ko utiliser bango bazonu na biso ba message aux alliés attendre la fin. Bien aimé na yebi que toujours que vers le temps de la fin ce qui est très important nzamba na besoin vie na yo ils a délivrer nzamba na besoin vie na yo kota la lola parce que c'est zangonde ya libite ya Yesu Masia na sur la croix. Et que l'Éternel dit à pas moi bandeko vraiment nyonso balingaka émission sur pour l'histoire ya ko ba homme de Dieu ya ko benga pe ko pour ba remède ba vie na bango. Merci na Denis Mosolo pour na assistance na yo na caméra ainsi que na technique na régie finale et lelo je crois tozali na une grande femme parce que c'est une servante de l'Éternel nzamba bengi na musala ya nzambe et en tout cas c'est une personne qui a témoigné qui comment nzambe otaki ko zoyer en tout cas mongai moko nazalaki juste esika wapi azaina baumbu numéro 22C wapi esika pe église ezwami en tout cas nazalaki kuna et namonaki musala ya nzambe ndenge ezali ko sala en tout cas c'est une dame mais makaso nzambe apesi ezali vraiment terrible et nzambe pambola vraiment maman il s'agit de qui nazoloba ezali la maman prophétesse Dorcas Mbu je crois kombo yango wana o nzambe apesi vraiment fardeau ya munene ya kosala musala ya nzambe et lelo tozali na kati ya plateau je crois lelo na ebite nini o nzambe pourquoi parce qu'un prophète ou une prophétesse
ayaka si un message ce message ezate je crois qu'attener na ba chaque fois que non so moni prophète ali kaka mingi na réseaux sociaux mingi c'est pas un prophète. Un vrai prophète aya bimaka si un message ce message ezate prophète ayaka te et le roi to yambe c'est que aya na message au Nzambe atindi lelo avec ko partager na libota ya Nzambe. Merci beaucoup. Shalom maman. Shalom papa nanga. Boni. Vraiment. Merci bien. Ngolo Nzambe toza malamu. Maman prophétesse Dorcas Mbu. Oui ba ko zala ndoyi ya mère spirituelle nanga et nga se converti et pas moi aussi. Malgré sa kufa en tout cas Nzambe vraiment Zomoli Monepe Malakimia, c'est une dame où yazwinga vraiment na zéro des catholiques, mala moko alaxinga ABC, nazaki protocole na ye, modérateur, nazaki interprète, et loyo. Je crois ça fait plus ou moins OK, il y a plus ou moins 28 ans maman Nzambe. En tout cas, Nzambe alola vraiment pas la maman. Bato ba nima misa ba cité, ngala nima ngo parce que o nazabo zali ezali ni moto asali pour que Nzamba aleki na nzela na ye pour qu'il ait komona lelo nzape prophète Samuel Eric. Maman prophétesse, pourquoi ces derniers temps au mon anité bando le kana témoignage nous anine? Merci Mosakoli. To prier na nous. Merci. D'accord. Zambalo la topesi yo merci parce que za malamu oyebaki journal lelo tokokutana na mosali na yo pona kopanza sango na yo. Na message yo pesa kinga nkolo na bomoy topesi yo merci nyonso tokoloba eutaka ke pana yo Saint Esprit nde azwa contrôle ye bande pesuka na kombo na Yesu amen. Amen. Ozo monanité bando le kako sa témoignage zani nous na retraite nous na obino ba prophétesse mu ba ngomba bolimba ngomba trop bulugani una ngomba teni ba ngomba trop te soki nzamba pesi yo message okende ngomba ok ata na ndako nzamba azali esika nyonso yo obelela ye nzambe pe akoyoka yo eza te kaka na ngomba mais na remaka mingi so na ke badara mona ba prophétesse na ke mangenge mona ba prophétesse ok Luzizila ok Israël ok pas nani pas ngalasi côté ya nini wana na montagne ya la borne ki mwenza beaucoup de prophétesses kaka ezanga nini la mingi na mangenge ezanga nini ezani ya bien nini ezakaka ça dépend ya message nzamba opesa yo okende mangenge osala 3 jours osala boyo okende Luzizila ngomba nyonso otinda yo aoki otindo pe na ndaku sala 3 jours ya prière sala jour boye sala 4 jours sala une semaine boko umela na nga penza koya awa ezaka ba prière ezaka ba prière ndenge nzamba bandaki ko ba message nzamba alingaki na naza toujours na présence na ye parce que ça ba te belé pe ba benga maman prophétesse ndeni to mona na télé te na habité so nzamba bengi yo na oyate na télé ko yate fo nzamba peso message ke kende ko partager na bana nga kende ko te ya bana nga kende ko pesa message oyo na télé ndeto ke kaka boye to yaka te yango mona biso esika nyonso nzamba tinda biso to kenda mangenge Luzizila badara nyonso wana akoki otindo pe na ndako sala 1 mois sala 2 mois prier ozo prier pe okotika na ndako na yo na chambre na yo ozo prier oza na chambre te oloue moi chambre moko ozo sambela kaka donc équipara place te merci Moussala ndeni attaque une femme. Moi si nzamba bengi yo moussala nzambe ou comme moussala nzambe mais maintenant ndako. So il y a des fois nzamba salo grâce à des faux bali. Est-ce qu'on connaît la vie wana? Oui. To pour changer vie moko ta vie mode mususu. Non changer te. O changer te. Non continuer na vie wana. Vie kaka wana okene 1 mois otiki mobile na yo. Webike mobile hein? Nzamba osimba mutema na ye. Nzamba akotinde ndenge otinda mobali. PCP na ba maîtrise na a comprendre que eza message ya Nzambe na tika mwasi nanga azwa temps ya ko prier. Na boko kota na domaine wana mais mkosu na kota surtout avec ba prophétesse mingo bazana ibana kata na ona pana basala ka ndenge nini pona mona mama moko
bon aboko lo bana kangi lelo bana ba otanga classe sauté parce que nzamba no menga ba une année ba 2 ans ba 3 ans moi je la connais to zaina mi na lutizi là banda kota ka kati bana classe bana ba ke lutizi là ngana yebi et presque ça na yebi ina yebi lelo bana niveau d'étude déjà na c'est makasi donc bon maman Mosakoli to kutana notre sujet et lelo memeli biso nini o nzambe atindi yo pour le libota la nzambe nzambe atindinga apesinga message oyo ezui moi temps na banda ko kota lisusu makasi na prière pour nzamba confirmer pour na ya message eza mingi pour na bata tatouage bato babeta tatouage na nzoto na mukongo na libumu na tolo donc yango nzambe apesinga message wana eza mabe mingi en plus ba tatouage wana esengaka kaka soki bisika nyonso ba obetela yo fo otika ngo prelele batu ba mona eza da na ba signe ya mabe nzambe atindinga na pesa message wana mingi na mwasi mobali oyo abeta tatouage eza signe ya mabe eza mabe mingi na ndenge nini mama doka parce que bika ndanga peso message mais que peut o aider bato peut-être musu pas pas ignorant à ça au papa ignorance musu pesa par rapport à ça qu'on parce qu'il y a star na ye ne tout monde ba star musu lelo a beti tatouage imagine combo ya bana na ye achi bon na éviter mais que peut expliquer biso bien eza mabe ya mabe pourquoi les conséquences dans les années muta beti tatouage nini oyo ya za ko sa nini ezo comme la vie na ye to nini azo vivre bien on a besoin mais peut expliquer biso malamu eza mabe tangu yo zo beta soki oza mwasi olinga olata sengle moko boye emonisa tatouage soki oza osote obeta ngona likolo olinga olata eloko moko ya mukuse emonisa tatouage bon ememaka eza signe ya serpent ok eza signe moko ya serpent donc serpent azalaka esika moko te tuni ezalaka kaka boye yango nde omona soki mutu abetisi yango omona façon makambo okoma osala eza ye te eza signe ya 666 nde mutu ezomema ye bongo signe ya serpent ezomema ye tatouage wana eza da signe mobimba ta mutu amabe akotala ye deja ye pa koluka atie eloko moko boye ya mabe kati na ye yango wana na ndenge ya bongo nzambe ayebisinga mosusu akoki kosala yango na ignorance kaka ndenge olobi asepelaki na mutu moko ya sepelaka na ye aza comédien artiste donc ina façon wana lokola alingake mingi musicien lokola alingake mingi abetisi tatou wana ye pa kolinga nini abetisa ngo mais ye ayebisa sinango te mais mutu amabe ntango akomona deja ayebi deja ke eza boye nasani na kota eza na signe mpenza ya mabe obi mutu aza tatouage aza molimo nyoka azala stable te ndenge olobi na ndenge olobi non siko azala stable te na ndenge nini eza kaka molimo nyoka te akoki kozala pe mutu abeta tatouage akoki kozala pe na molimo ya mbwa molimo ya kindumba okoki ofanda na libala boye mobali awatia à l'aise ata mwasi ata mobali boza na bino à l'aise mwasi aza bien mobali no pe aza bien mais siko lokola signe wana ya tatouage eza na nzoto no ebanda otindoka na molimo ya kindumba molimo kaka oke soki oza mwasi obota bibota bota soki pe oza mobali obimi na mwasi oyo elongwe obimi na mwasi oyo elongwe vi na yo ekozala stable te molimo ya nyoka neti boye nasalaki papa moko délivrance nyoka kati na ye abeta tatou awa na mukongo donc atia ye mobali mais atiaka tatou atiaka taille basse batu bamona nini signe wana sikoyo aye libumu ebandaki kodéranger mingi libumu ebandaki kosala passe na bandi ko prier pour na ye na bandi ko prier pour na ye donc nyoka zotambola na libumu ko nyoka donc signe atiaki nyoka wana nzoka ya fite pe tina kati libumu na ye tina libumu na ye donc pasa na oyo kana nzoka za signe atiaki signe nyoka azotambola la libumu na ozomona penza nyoka azotambola tina na salle délivrance na prier pour na ye nzamba ye kosala ngolu akangolami esprit wana ekenda
azonga bien conscience azui conscience eza pe na mutu mususu abeta tatu signe ya mwasi signe ya mwasi wana deja bato mabe bazokotela na travers ya signe wana eza lokola sirène donc mwasi mwa boye oza ndenge tatu mutu nyonso azomona ezotire mutu nyonso aya liboso na signe ya sirène ozobenda mibali soki eza mpe mobali ozobenda basi donc vi na yo ekozala bien te okoki kozala na mobali ya malamu to mwasi ya malamu ofanda na ye te parce que signe wana deja ezosala nini ezobenda okozala kimia te donc mutu no ekozala ka likolo ata ovoyager esprit no banda otindo kaka ozonga esprit no banda otindo kaka esiko na fandi eza bien te nakende boye nazonga boye esprit ya basigne wana tatu eza na basigne ebele neti bato ebele nazolandela bango na baprière surtout pe libanda mboka faiblesse ok mais on peut faiblesse sexuelle ok adesina mwasi wana olinga te mwasi ya moi sirène wana akolinga te mwasi ya moi aotia yo faiblesse donc okoki ozala na mwasi mwa ebobota na ye eza te mwa yo bima na mwasi eza te okosala kaka mosala makasi mosala na poto makambo komwe nzoka yo moko oza na signe wana ezoboma nde yo moko oza na signe wana nde ezoboma yo signe wana elingaka te neti mwasi ya butu alingaka te mwasi ya moi akoyokana na yo te aotia yo faiblesse po mwasi ya moi akoka osentir yo te baka wana mpenza na okutana nango mingi yango ntango nzambe apesi nga message wana nakopesa bana nzambe esalaki nga mpasi na lelaki mpo namoni ke baka wana na okutana nango mpe mingi na bato me bato bazwa solution eza kaka ka wana te ke ya batatu eza mpe na basini mosusu eza mabe yo mama oboti mwana na yo olatisi ye mayaka ezwa tai eza mabe kokabola tai eza mabe makasi papa na nga eza mabe bon eza mabe ekabola ye bamisusu bazolata mayaka na likolo chaînette na likolo deja eza signe ya mabe signe wana ebendela basi baproblème makasi signe wana eza mabe makasi yango nzambe mpenza atalisaki nga na signe ba mayaka na signe ba chaînette na likolo eza mabe makasi ezomema mpenza ba problème makasi basini pe toza nango na ba famille yango wana signe moko biso tozala na famille na signe moko boye oyeba biso bien signe wana ezomemelo malheur signe wana yango ezolelisa biso lelo merci Seigneur ezolelisa biso lelo makasi na mutu nyonso baka eza mingi oza na mutu moko asilisa classe mais musala eza te asala musala te eza basigne bazwa mayele no de bautiliza batia bino de basigne atoke boye sika baninga bazozwa yo kozwa te poza de na signe wana balobi bazwa na musala mais baotala omona signe wana eboyiso osala basigne eza ebele yango mwana nzambe mutu nyonso oyeba nzambe te na ignorance otalaki musicien moko osepelaki na ye obeti tatu wana ya ye akomi koutilize bachance na yo yaka toluka nzambe yaka tobondela tosenga mawa nzambe toyebaki te na ignorance basinya bafamille na ignorance basinya maman dokas ozoki mpe mwa mbangu tozoki mpe mwa malembe papa osali ye délivrance ozali na signe ya nyoka ebaluki ti ebimi akangolami sikoyo tatouage wana etikali libela sikoyo otindaki wapi po tatouage babeta yango mpona libela sikoyo ntango après délivrance tatouage wana sikoyo wana oyo solution nango ezali ndeni alongola yango etikala kaka bongo mpo bilobi oyo ekata yesu masiya comme nouvelle créative voici toute chose est devenue nouvelle nyonso ancien scène ekei sikoyo signe wana tikali nango wana solution nini ndeti bato baolanda yo leo baobenga yo ke mama osambela mpona biso moto akangolami
si ko pona solution ya marque wana tikali nango wana a ko bomba ngo a luka moye balongola ngo to megala on peut cette solution piste. Merci mosali nzambe nzamba za malamu nzamba lingi biso mingi yangwana tangu nasali ye délivrance wana na kati balie wana esprit wana elongwe nzambe pe a utiliser ki biso kaka apesi adresse o ya koki kolongola bato longa tatu bato balongola déjà to neutraliser na molimo OK donc déjà na molimo l'esprit wana déjà elongwe na kibomoto bo pe nzambe atindi alobi bokende place tel bakende kolongole tatu wana pe akenda pe elongwa pe elongwa. OK. Etika la libela te, utika la libela zaka Jésus de Nazareth nzamba lulu. Amen. OK, merci beaucoup. Maman de Castaningo ta la caméra, je crois que comme presque à souka notre émission. Bato nyoso ba na tatouage. Bato nyoso baza na ba bato nyoso ba na tatouage. Bato nyoso baza na ba nini oyo na mayaka na miketu na bango. Bato oyo ba beta bato ba kombo basi bato bana ba signe ba famille. Message nini oyo okomemela ba on peut solutionner nini okomemela okoyebisa bango et pour ça on a contact et bon on peut prier et bon to sis. Merci. Message on a yeli mutunya sazana tatu mutunya sazana mayaka na loketo mutunya sazana chaînette na likolo to mayaka nzamba sana posa na bino. Amen. Nzambe abengi bino. Ebele wana bazo sala bazala na ignorance ndeka na pesa ki témoignage biso nyoso tozala na ignorance mais tangu nzambe wana toluki nzambe pe abenga biso lelo tosala lelo ndenge tozali eza ndenge moko na yo oza na tatu oza na mayako oza na chaînette na likolo nzambe abengi yo yaka tosalela nzambe yako luka délivrance na délivrance wana ta nzamba ko délivrer yo ekozala malamu place nzambe atia yo akolakisa yo. Amen. Ta mususu za prophète, ta mususu za prophétesse. Amen. Ta mususu za évangéliste. Donc nzambe akolakisa yo. Ta mususu za femme d'affaires. Makamune banda ko simba te na tatuana. Makamune banda ko simba te ya voyage eza na singa oyo tia. Eza lokola signe. Yaka to salela nzambe, yaka to luka nzambe. Yaka. O banda kamba moko te ko salela nzambe te. Kaka na losambo te to banda solo la travers ta musu ya téléphone, à travers ta musu soye na église, na baumbu na commune ya Matete, oye na baumbu VNDC. Oye to sambeli nzambe nzamba délivrer yo nzamba bikisi yo solution e osala nini ekozwama. Numéro téléphone na ngai eza 81 88 48 496 81 88 48 496. OK. Numéro de téléphone na ngai. Merci beaucoup Bande Balandi. Je crois que comme na souka notre émission je crois que l'année Maman Dorcas Aza précisément église précisément na Matete na quartier Baumbu 1 22 C, je crois 22 C, c'est là où l'adresse de l'église est là. Oyamba mkoni il faut que na yambara jeudi à partir à 11h 16h na dimanche pe na yambara prière et bandaka 9h 11h esili na 11h wana na banjo yamba si ata 16h na kati bon ba jour à kilt ça ba jour à kilt ça mardi et ça prière il y a délivrance. Il y a délivrance mardi. Mardi prière à délivrance à partir de 17h juste à 19h juste. To prier délivrance saba simba yo. Nzambe ye moko o utilise akobanda ko simba yo au mona ozana sema samabe esprit bandiko bima yango moko. Vendredi lisusu tozana prière na biso eza ya prophétie 17h juste à 19h juste vendredi. To sambe nzamba bandiko lobela yo. Lobela yo moko akoki kolobela pe basali mais yo moko pe soko ozana dona yo ba etufaki yango omona do ya vision nzamba otalisa yo soki ozana do ya ndoto pe nzamba otaliso otaliso pe na basini wana o banda omona oloti sini ya nyoka oloti sini ya boye oloti bakanga bino na famille na kati bali sini ya sirène donc yo moko wana vendredi wana vendredi 17h à 19h OK ya kato Lucas.
Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Bandeko yo baza, bandeko mo baza na Kinshasa, bandeko poto, boyoki numéro ya Maman Prophétesse Dorcas Mbu. Je crois que Komango na ce bande passa ya notre émission, bon mon numéro na Ebobengae, je crois à Wayambabino et puis tinda ba famille na yo et pas ici dans lobby wana na matete na quartier Baumbu 1 numéro 22C escape église des Ali ayambaka chaque jeudi zo bandeko na yo o bazonyo kama yo doit na tatouage ilibala ezali te obote olongwa c'est que ça basi na tatouage yaka mosana nzamba ko sambela pona yo parce que tatouage eza mabe makasi. Moi en tant qu'un homme de Dieu, je crois kende ko tanga mu canal Lévitique chapitre 19 verset 28 vous remarquez que c'est loko yo nzambe apekisa nzamba linyango te. Yo landi message oyo. La prophétesse est là, appelle là, le numéro de téléphone ezali pe mukola yambaka tina bandeko no bazaka na poto bandeko no bazaka Kinshasa yo mutapoto a besoin de délivrance benga ye azali wana akoyamba yo tika te nzamba lola apambola biso soki Yesu azongi te tokozonga susu na kati émission oyo que l'Éternel Dieu vous bénisse beaucoup. Merci. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Zamba pamba ba de surtout premièrement ba ko nous soit avec les canisi ya ko soutenir biso dans 1000 fois 2000 fois là il y a ensemble ya sur le mine pour la construction orphelinat et tu es là pour la sabino qui orphelinat na biso et c'est déjà esili et to comme beda na suka peut-être le métier la biso awa ezali comment mon cœur couleur mais déjà bana baza kolala na bango et c'est pourquoi tu as dit que rapport le Seigneur le merci et deuxième chose pour le Seigneur pour soutenir biso na beponge to ambeto pour bana balala na kimia vous avez des projecteurs vous avez le promoteur tout le monde là-bas dans la citation je crois en besoin de là-bas parce que dans le motion de l'image et citation pour le dossier dans le au monde de l'autre to quand même orphelinat et comme biso penza na suka nous avons pas pour la de connaître surtout pour que tu peux la biso porte ma porte na ma chambre ya orphelinat na biso je crois besoin de l'image besoin de salon besoin de WC par rapport au WC pour bana bazala qui dans le motion dans le lot ils ont passé à pour prendre l'eau pour que ça te bano ba benga kite ki basa orphelin bano ba benga kite ki basa na fio basa na molimo et yo to zali tata orphelin yo to zali maman orphelin et 1000 fois na 2000 fois na yo et ça la qui bano basa ki do et bano basa ko mbetu ya malamu basa ko basa ya malamu et me bene dans le Seigneur dans comme na suka et les gars expliquer voilà mon que ça absolument pour dans le voilà mon que ça la mission que ça va bénéficier biso et celui voilà mon santé pour penser dans la vie et voilà mon osala ndenge se bakikita la kinzi tongo moko nzambe akanisela pe asala le bolam donc ça bolam